Voilà, Balandia Fantastique Info Télévision, Mbote Nabino, Kimia, Nanzambe, Ezala Nabino. Trépo Zali Likolo, Ezo Paka. Awa, toza toujours dans la ville province ya Kinshasa. Bongo na kati ya mboka ya Kinduti. Mbote papa. Mbote papa. Boni santé. Bon, santé za Kimia, za malamu. Kombo nani? Kombo na pas d'année. Voilà, ah tozali wapi mais quand il va découvrir de partout, ah toza wapi? Ah toza na Kinduti, na bureau ya la police, bureau ya quartier, bureau ya état civil. Alors, mais qu'un peu hôtel ça va découvrir de partout pour na koma awa au sala nini pour comment? Bon, pour na koma awa normalement il logezo boma biso ah comme etali nzela. Nzela en tout cas, c'est très difficile, nzela za passe makasi. Le moyen de transport les a passe. Kolonga kisasa kokoma a transport est très cher puis nzela za mabe. Nga na kota ki na esengo nyonso na koti na entrée ya Bosawa na route Nzoko balebi na nga ti côté zo prolonger za route Nzoko nde na komi ana kati ya Kinduti yango ngena tala un peu biloko nini ya malamu ezali awa biloko nini pe sengeli bakonza mboka bazotala à travers Fantastique Info basengeli ko bongisa parce que avant mokonzi mais aza peut-être na bureau aza sur place te mais yo ozali sur place pour yeba kotombola mongongo makambo ya malamu. Bon, ah oui, le réseau Bomabiso, dans le lobby, premier point, c'est les Amabé. Les Amabé, et puis, dans une hôpitalité, dans une école normalité. École pendant Malunga, exacte, ou Bana Mazo Tanga Yamalamu, exacte. Dans un hôpital, pendant Yamalamu, tu peux traiter Bana vraiment, officiellement, pendant que tu traites Kabana, exacte. Dans une hôpitalité, c'est les Amabé. Et dans un milieu, on dirait qu'ils ont reculé. Par contre, ils ont bisoté. Mais il y a des salaires qu'on a mené, bah continuer à bien besoin autant école les alités, banzélé les alités. Donc il y a des par rapport à la priorité. Alors tout le monde peut vous abaler les musu bazalia ou mais commenter mal. Mais le basuka ko lobanini. Le basuka onga ngena lobaboy. Toza na posa nzela ebonga bananzoko ti nani capitaine ti mayansele. Toza na école te, toza na hôpital ya Malunga te. O ngana très très nécessaire pour mboka ebongaka nzela ezala malamu hôpital ezala école ezala po bana batangaka biso bana école ya Malunga ezate bana bazana kisasa biso ba parents to vandi awa tozo supporter bana na kisasa alors moyen ezate. Merci beaucoup papa. Tobakisi muke tosalisali ba biloko minga tosalisala yango mingi tobandaki kombo s'il vous plaît kombo nanga Papi Mbusa Mabe tosali yango awa na parti ya rep ya Gilwando tosali yango susu awa na nini na IDPS toya na batu baloba ti solution moko wana basera ba vote kana basera ba vote toya awa nga pa na sala awa penda ngana zaka kubanda Kipoli premier village bokota kitima ya sele numéro 1 za kingai. OK. Mais tina yoka soni eloko moko etikala osalema ezate. Mais okoyebisa bango ni peut-être bakolanda sous lelo okoyebisa bango nini par rapport il y a besoin ils a koto. Besoin koto ezali comme non 1 likamwanzela. Numéro 1 ezali kamwanzela. Deuxième école ezate. École ezate, hôpital ezate, souffrance pendeza makasi. Mai ezate. Voilà, merci beaucoup. To sali so desati lelo nazaki na babaza minene mais na baya na ngai na mona suite mote. Voilà, merci beaucoup. Tolingi toloba likambo oyo likambo ya nzela koto toza na passe ya nzela olonga Kinshasa okoma awa route est impraticable et puis bakonzi batala pe likambo ya hôpital na nani école awa école ya Malonga ezate hôpital ya Malonga ezate. C'est que toujours vivre comme bongo bana bazotanga bien te hôpital là mwana so babeli il faut que longa awa tiki Kinshasa siko parcours longa tiki mwana akufi na kati nzela yango tozoyebisa bakonzi na biso bazali kolokuna batala pe likambo oyo ya passe toza nango na mboka Kinduti. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Balandia Fantastique Info, c'était très important pour nous. Il y a Kotali Sabino un peu ba détail où les amis à la kati ya village il y a Kinduti ezali bongo na kati ya commune ya Nsele esika ete ozomona bama ezali mabele kitoko mais kasi nzela eza kopesa pasi koto bozomona wenze monene awa ezali centre monene ya makala oyo utaka koto ezo sunga kisasa mobimba mais source nango ezali koto. C'est important ya kotalisa bino un peu ndenge nini village ya Kinduti awa ezali awa na kati ya nzela
Yancele. Donc, sur les aliments, les bosseurs au télévision, il y a Fantastique Info Télévision. Partagez vidéo bande de Komusu sur Kozala. Malam, Ozomona, marché Ezali, population Ezali, mais et le réseau Bomezali Kakamoko, Banzela Ezali Mabe. Tout le pour la Bongisa, en fait que Banzele Kota Kotoyo, développement Mboka Nabiso et Zoma partout. Voilà, donc c'est un peu ça. Si vous avez Sika ou la Kindouti, c'est la biso commentaire, ils ont vraiment la mingi. Zambia Pambolabino, c'était votre humble serviteur, ambassadeur de la terre, Lucien Boki de Tokota Nimbala Sima. Bye. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agri-business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.